diable a fait la salité. Sylvano Kasongo comme Golingo mingi na comprendre té. D'ailleurs ndenge osala nommé té na ordonnance présidentielle. Mais au fond dans na makasi. Balo papa vérité oye bango. Mais lelo oye bisa biso ki RVA est incapable de foutre balle. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Monsieur le président de la République Mouto ko kanaye wana Abdallah Bilenge. Ndengo lobi ngai nazali ndeko makambo, nazali journaliste. Na présente une émission à la radio, dans une émission à la radio Parole à la base, de 11h58 à 13h30. Pour la coronavirus dans la République démocratique du Congo, Batu Bazali Kolanda Biso na mukolo lelo tozali lundi 20 avril, tozali déjà na 332 cas dans la République démocratique du Congo, 27 guérisons, 23 décès et une centaine de cas est allé en cours d'investigation. Et République démocratique du Congo, Mboka Nabiso, est le 16e pays dans le continent africain où ils le plus touché dans le Cameroun ya coronavirus. Mais et l'autre ils allaient copier sa passi, ils allaient nine le papa Max, ils allaient être Mboko tozali 16e pays, ce qui a un nombre de décès. Il y a bateau bakoufi, c'est-à-dire bateau bakoufi depuis RDC allaient frapper dans le coronavirus 1 mois et demi. Tozali kolo makasi par rapport à pays ils ont plus de cas que Biso. Afrique du Sud, est pays, le premier pays africain, épicentre et à coronavirus en Afrique. Ils ont 1000 et quelques cas. Mais ce côté, le nombre de décès, comme il y en a 20. Mais ils sont à 332, ils ont une vingtaine de décès. 23 décès. Ils ont une situation où ils ont passé. Équipe à riposte, ils allaient travailler, il est vrai, mais et bandeli ya dossier oyo ya likambo ya coronavirus République démocratique du Congo atamu kolomo côté to tikala ko se préparer to bande ko kaka bato ba sa makelele soke ye to ko gérer dossier soke ye to ko gérer yango to message na gestion d'épidémie ba kanisa ki coronavirus eza Ebola même Ebola o to message ko gérer lelo o to tikala ya 2 jours il y a déclaration à fin épidémie ezongi to za déjà na 3 décès depuis que likambo ya Ebola ezongi avec une centaine de contacts, c'est-à-dire que to bandeli musala à zéro. Donc ceux qui ont na coronavirus to zomona ke gouvernement na biso zalaki préparé du point de vue même communicationnel. Naza communicateur, naza communicologue, ministre de la santé a bandi ko échoué dès les premiers jours coronavirus et kotagi le na mboko. Lelo auto zongia on nous parle des centres. Centre il y a prise en charge ya ba malade ezaki na kinkole parce que ne bandelitan malade et ya ki papa Maxika na ebisayo on nous parlait balobaki quarantaine ko sala na kinkole quarantaine ko sala na hôpital ba chinois quarantaine ko sala na clinique ngaliema mais lelo nazo ebiso centre ya prise en charge ya kinkole ezata na maladie moko te. Lelo bakomi ko potana ko tina ba maladie na Saint-Joseph, bazotina ba maladie na Vijana, bazotina ba maladie na Ngaliema, bazotina ba maladie na cinquantenaire et c'est qu'à prise en charge ils ont posé problème na hôpital à cinquantenaire. Nani a évité que ba vidéo etamboli na ba téléphone na batu, ba malade bazalaki interné na hôpital à cinquantenaire, bazo réclamer prise en charge de salamate. Médecin o ya famille ya ministre ya économie, akufa kaka na hôpital à cinquantenaire. Pourquoi gestion zayi kitoko te ngai na kendati na hôpital à cinquantenaire. Na cadre ba recherche na pourquoi monsieur Badoumo la Koufaki Baye na maladie na moi et comité 23h mutumoko ta les cas pour nous repérer ses soins et ça déjà torture morale Baye na maladie banda tongo 23h équipe à riposte ya minuit bah c'est moi qui si moko ya bongo aye okufa na ine. Vous voyez comment la prise en charge a posé problème na mboka na biso lelo oyo yango tozo lela bandeko na biso ebele ba kufi lelo famille même ya batone mukendi. Il est vrai que c'était un proche du président de la République mais famille na bango bazala ki indigné. Pourquoi pona bango papa na bango azali négligé batika un hôpital ba ko soigner été. Et le quoi grave na ke mona isusu na gestion ba malade parce qu'il faut ko lobela yango ngaza journaliste. Nous avons vu tangu batu bandeko na biso hôpital à 50 ba sali vidéo pour nous réclamer. Bah toi cinquantenaire se permettre de bloquer la porte, bah verrouiller la porte, bah verrouiller la fenêtre, pour bah toi na ba lekate, bah golianini, bah mélanine. Bon, il est vrai que toi au monde le lendemain, docteur Mouyembe a accueilli na batunaye pour nous côté la situation, mais il faut le dire, la RDC ne s'est jamais préparée pour la gestion ya coronavirus. Namboka na biso yangwana, na so saluer lelo gestion makamndenge ça na province. Lelo expérience à province et bandi côté à Kinshasa. Moi, je suis en train de regretter comment le docteur Mouyembe est presque perdu.
Ceux qui toquent dans la province à Sud Kivu, aujourd'hui, on nous a annoncé qu'il y a eu des guérisons. Nani on sala musala wana muningane docteur Mukwege. O aza virologue te, ye Muyembe aza virologue. Mais Mukwege parvient à bien gérer l'épidémie dans Sud Kivu par rapport à Muyembe. Nangina sala concurrence te. Mais nangina yebisaka Muyembe. Hier, j'avais suivi une chaîne internationale et c'est quand ba Muyembe abandisco komona logo aleki batu nyonso. Pendant que sikoyo ce que total expérience à Bamboka Msous, tous au monde au Sénégal, Muyembe Hotel Mananani, parce que je suis, il y a malade, on nous a parlé d'un certain Keïta, docteur Keïta, Soginani, Aoussa, Moussala, au Sénégal. C'est plus qu'ici. C'est plus qu'ici. Et c'est déplorable, la République démocratique du Congo. Les lois ont imposé Bisso, tout là, t'as masque. À Kinshasa, c'est comme ça parce que tu vas prendre des confinements, il y a commune, il y a Gombe. Les lobbies sont toujours quand on a gommé na badge na malheureusement na tika ngona ndaku toujours quand on a gommé na ba conditions maro difficiles bon il y a pas de choix toujours na ba badge na biso toujours kota lobby de confinement go banda ba kofungola ba restaurant nini ba alimentation ba kofungola ba épicerie ba kofungola ba banque ba permettre na population à kota abima à somba biloko à se ressourcer mais na tuna ki docteur Muyembe na bémission na lobby différence exacte dans le confinement à Gombe. Il est vrai, que 514 personnes ont été dépistées dans la commune à Gombe. Il y a eu une trentaine de cas, 34 cas où ils ont été testés positifs depuis le confinement à Gombe. Mais na tout ni docteur Muyembe, vous avez confiné Gombe. Donc, il y a la statique. Et quand la stable, mais baka ezo matakaka. C'est que le confinement à Gombe n'a rien servi. Moutumoko ya comité riposte à répondre que confinement est médicamenté, prise en charge médicale les autres salama, batona bazaki de un contact bandakala, yangwana c'est normal et confinement à Gombe et permettre de gérer bango. Mais non, ici nous ne sommes pas dans le gestion. Gestion ils ont posé déjà problème parce que bah ils sont binza aux zones, binza météo, babaka ezali belé kuna. Comité riposte les autres salani. Bah ici ngana kanisa iba au confiner binza pour que basala musala basali na Gombe. Ba décontaminer combien de maisons na Gombe. Les lots ceux qui ba fongoli Gombe. Ba tuka ubimara changu parce que ba boye ba boss nyoso na ba fana na Gombe. Ba uta na changu mukwe Muyembe lobi azobanga ke changu eza la toucher. Mais ba bonu wana ba kozonga ngana tuna ki na lobi bo salini na ba bonu wana ba garde wana ya ba ministre wana. Parce que tant ba yaki bona solagi na mama pesa ki papa zalagi maladi apesi mama mbongo apesa bona ki ko sa wenze. Transmission maladie, les autres malades, les autres même dans les durs. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Le bazolo belabiso bazo banga maladie kota na changu parce que batu ba okufe belé to ka iba okanga commune alimité pour que batu changu ba vivre dans le marché de la liberté, ba vivre dans mangana. Mais bakangi sous commune alimité bazo obligé biso ba masque. Na tuna ki lisu motuna. Batu nyonso ba pesi ba don. Denis Nyakero azali première dame. Apesi ba don. Tala ebelé. Oh, bapesa baka boana ba marché, baka boana transco, baka boana nini. Mama Olive Lembe, il est vrai que le loba ba critica qui chloroquine naïe. Mais peu importe, à part chloroquine, Olive Lembe apesi ka chloroquine te, apesi ba don ebelé, apesi ba masque, apesi ba désinfectant et kendaka wapi. Na tuni mutu moko ya mama ye mona lobi ba pesa ki bino ba masque, ba pesa ki bino ba désinfectant. Bosei na monini, le loba ni ko senga ba to ba masque. Bino ba masque na bino sa abi papa, ba kabola ngo bango na bango. Na proposé na gouverneur de la ville Gentini Ngobila na ebisi Ngobila soki boza na ba masque bokende ko kabola ngo na ba arrêt de bus parce que ti lelo kino osala mouvement na ye kino azokende wenze kino azokende musala kino azobeta tour place boye bokende na ba arrêt de bus bo travailler na aseko bo pesa bango ba masque ba passager nyonso ba kokota boyebi combien de personnes ba kota na ba taxi combien de personnes ba kota na ba bus combien de personnes ba kota na ba bus transco collaborer avec la SECO pesa bango ba masque pesa bango ba désinfectant pour que ba pesa ba client na bango moko o bazokota lelo to mona ba tobele ba uzana ba masque na Kinshasa mais lelo Ngobila sali message lelo dimanche lundi lo baka kanga ba heureusement Sylvano Kasongo na komi kolingo mingi na ko comprendre te Sylvano Kasongo lobi moyen na kanga ba kinoa lundi exacte pour nazo zela arrêter ngai naza policier na kanga na maloba te na kanga na mukanda parce que mukanda ils ont déterminé mesures d'application to zela Ngobila lokwa a réclamer kaza hiérarchie à Kinshasa a décidé à ça ba mesure d'application totale à lelo parce que ba masque nga na moni lelo na Kinshasa ndeko kuta sali boso na na la vie masque on a na saleli ba masque nga na moni na Kinshasa c'est-à-dire qu'il y a un problème. Parce que ceux qui n'ont pas photo OMS a publié qui pour nous comment est-ce que masque au fanda ne longi à mutu na taliba masque ba kino bazolata na lobi toza un problème.
tous un problème papa Max et ça livre vraiment likamaka c'est la masque masque soki na lati moyen na lati ngo ezate po eza yanga ité mais soki na kotisi yango e recouvrir zolo na ngate et comme même na se ambanga na ngaité c'est un problème papa na banga maladie 1 mètre donc vous voyez un peu bablo biso tozo banga ba masque eza nango mabete pourquoi parce que ba ici biso eloko liputa oki ko sokola yango o repasser yango virus akufi mais sikoyo to mituna bopesi ba mama na batepo ba mama basala ngona banda opesi mama na combien po tomba liputa parce que liputa na akosomba yango ngo combien ba biloko belastiko akosomba yango ngo combien donc vous dites des choses gouverneur alobi ke bato gombe ba bima na confinement ba somba ba masque na ebisi gouverneur na ba fandi 14 jours na ndako 14 jours na ndako akozwa mbongo wapi pour que kosombelo masque obia ke neko s'approvisionner s'approvisionner combien de jours ya zaki na ndako boye ba ke gombe saka place ya ba riche terre so ke na ifasik côté bato ba gens au CPT ba concession au CPT bato ba fanda kana des pauvres sont là-bas que donc bato ba la anzala bato mamela ba gene kuna vous pensez que gombe saka ya bato ba jeep ba prado gombe saka ya bato ba prado te gombe saka ya bato nyonso ba demini bazana gombe ba fandi 14 jours sans sortir otuni so bando lianini otuni so bando melanine balamo ba lukelo mbongo masque écoutez combien sur le masque à pharmacie c'est 1500 ma matière 2500 bata pharmacie balinga cop ministre économie so na lobelo likamu olo bake basala acharnement za place wapi soki ba yebisu yo za ministre ba yebisu yo ke batu ba matisi prix parce que yo musano ya mwana ministre économie bakapika ba modeste baati bazala ka place to bana lobela bango ka ndeto lobela yo mais ça te que logo za mwasi il faut ba banga yo ba lobelo ko moko te ba masque wana ezo mata prix na ba pharmacie maintenant dis-nous madame la ministre au sali nini pour nous diligenter ba équipe ba ke nous surveiller ba prix à ba masque parce que c'est la vie du Congolais soki muta sombi masque moko 2500 balongola ngo après 3 heures du temps il faut son mango misato 7500 7500 et à mon wenza 2 personnes et il y a 2 jours plutôt il y a 2 jours dans la famille quinoise c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de choses coronavirus papa Max na ebisayo gestion nango ezaki difficile de se préparer à quitter na apprendre le loc avant une émission ba bisinga que chef de l'état a cotisé les demandes il y a prorogation il y a état d'urgence tozo zela na assemblée nationale na sénat le roi de désinfecter assemblée na tout na ministre environnement tout monde a ba désinfecter sénat na assemblée nationale ba désinfecter on a produit nini bolobela batu bolobela batu to monika wo biloko na biso to yeba bando pompa ngona ba service à hygiène pour no benga bangungi banini siko to yeba te na coronavirus est-ce que ezaka produit moko nde ba osalela to tuna te ngobila hein et est-ce qu'il faut passer dans l'Assemblée nationale na Chine tala ngala on comprend te pour nini kamba confinement il est vrai que les lots ba ke Congolais za na mbongo te ngobila décréta et lo mo confinement 4 jours za idée ma bête ce qui a pesaka ba kinois temps ba misombe la biloko ba fana ba tiana ba parler bo ba fana 4 jours bo sa musala bo ga ko sala ngo mais le quoi yo bino message chef de l'état ou to ba 22 heures to kangi ba frontière lobi nango ba mituka nyoso ezaki da na nzela na butu parce que ba mituka minene tangola na butu siko yo chef mokonza mboka tata mokonza mboka avec tous les respects olobi na 22 heures que to kanga ba frontière lobi nango ba policier déjà botie bango déjà na porte ya Congo central na ya Bandundu na lobi mituko ezaki na nzela na butu ba kotate. Comment est-ce que gestion à Likambo et Salim Mabé? Vous donnez le message aujourd'hui à un temps record et le lendemain vous imposez à la population d'exécuter. C'est ça le problème. Surtout que dans Likambuka il y a gestion il y a pandémie. Na aucun ministre affaires étrangères azo rapatrier bande na biso ba congolais. Maman ministre na linga ko mingi yebisa biso. Bande ko nyonso déjà bosu parce que na auki déjà une centaine bazongi. Ba outi Cameroun, ba outi Suisse, na auki bande ko Dubaï baza 318 ba ozonga. Mais ça 318 bande ko musu ba na Japon, ba na Chine. Boyebisaki bango balongwa Japon baya Dubaï pour que bazwa bango mais baza difficulté ya koya Dubaï wana botinde la bango ba avion na ba Japon botinde la bango ba avion na Chine et kozongisa bango kosenga mutu afuta billet aya Dubaï si mana Dubaï avion RDC ya na bon boyebisaki biso ke baza mise en quarantaine dites-nous baza wapi quarantaine ngo esala na bandaku na bango to na bopito mais c'est le ministre centre ya Kinkole botiaki tala biloko ebele mais malade ata moko te azakuna. Toujours saluer Moussala Bozo Salama parce que toujours kakeye ba guérison ezali na landaki na télé Zaïre et comme aso guerre RTNC na landaki ba tumusu ba sali ba témoignage ya koloba ke to biki na coronavirus il y a pas de problème qui nous azo senga bino bo filmer ba malade bon nga za professionnel à média nazo partager tout comme na partager idée wana te mais to lingi transparence qu'est-ce la solidarité nationale chef de l'état Fongola kia qu'est-ce la solidarité nationale papa Max na yebisayo le chef de l'état ba signer la ordonnance ba tiele ngo pe ba animateur bon na yokaki
Bismarck Biyombo aza basketteur atindaki 1 million. Bakambu mutu liboso atinda mbongo. Ba député ou ba ministre nyonso ba opesa ba mbongo. Batu ba bien ba nyonso ba mécène na yoki batu musu ba opesa ba mbongo. Boya bisabiso kaka évaluation amika parcours ya caisse wana combien de G koti. Il faut qu'on l'aille bango parce que na mbongo wana 1 million de dollars au Bismarck auti ko somba ko pesa. Soki bolongo linda mbosomeli ba kino ba masque et au sani. Bon, et servir nani. Et ko servir biso kana ba masque, et ko servir biso na ba désinfectant, et ko servir biso na ba kamionso. Blelo ba pesa ba respirateur na tuna ki monsieur le ministre de la santé. Nazo tuno lisusu. Boye bisa biso ba don ya ba respirateur déjà bozu. Et ça combien? Oh binomo bo commande au prometteur biso 500 lits. Pour nous retirer na clinique chinoise, pour nous repasser na clinique ngaliema, ko pesa na hôpital non parce que si to comme surtout comme na bar ya 1000 ka. Na ebité changu wana bo banga na ko malade ko kota malade. Bande ko ba uto ba poto ba zoya ndiko na bango ba okeluka bango po ba zo ba koli boye c'est so ke botie bango na quarantaine to ebi place botie bango te bazongi na wana ba famille na bango sika ko sa ba to baji bazongi na wana ba famille na bango bo pesi bango ba masque o to ko landela bango bato baza maladi na binza météo bato baza maladi na binza ozone bolobi ke confinement na bango esala na bandako mais ça se fera comment so bo sali confinement mutu na ndako mwana oyo opusa na pemena papa memaye papa za malade pesi mwana vous voyez tu as protéger la civilité, tu as protéger la population, il y a un biso na problème. Tu as dit que Moussala n'est gouvernement congolais, azo sa les amabé. Bon ça la Moussala mo kitoko. Tu as salué un mot, mais place ba faille ezali. Il faut total sabino que ba faille eza. Pour ça total sabino ba faillité, il y a un mot ba kanga ba dirkab, il y a un mot ba kanga tala. Mboko comme mboko a cop. Papa Max, cop ezo kotani, to lingite cop e kotani na 100 jours. Et ko taper na gestion ya coronavirus. Parce que ministre de la santé na ndenge o memela cop to mona lwa comme ça vraiment cop. Comme poto e ba ministre va vivre en épidémie. Ba ministre ba ya santé nyoso ba lekao. Na otanga ba komona ba ngote po ko déranger ba tumususu, mais ba vivre en épidémie. Parce que ce qu'a fait, oh, bah, ça, bah, condamné 5 ans, il y a travaux forcés, à vivre une épidémie, à détourner un bon Ebola. Il y a un autre ministre de la Santé. Avant Félix Kangayo, pour y communiquer par Abikanga. Avant Kangayo, c'est la transparence dans la gestion. Communiquer biso, bali combien bozui, biloko combien bozui, mbongo combien bokotisi, batuba yeba inerbe to mona ba jeep, ba ambulance zo pesa. Biloko wana etika la inerbe mobimba. Et dans la télé lo pandémie sili, biloko wana batuba komi oluka ba se partager. On to yebi ndenge sala. Moi j'ai travaillé dans un cabinet politique, je sais comment les choses se passent. Donc c'est un peu ça auto ke ko loba pona likambo papa Max. Alors dossier à Karmapa na Ayembi Mamayemo, nous apprenons que Mokonzi ya Mamayemo va s'appeler Nangote, il y a beaucoup de choses alors. Lecture na bon, ndeko Karmapa, azane musicien. Siko musicien aza éducateur de masse. Éducateur de masse soka moni likambo s'appelle Nangota Lobate. Na yoki médecin directeur ya Mamayemo azofunda Karmapa lobi Karmapa azaki na bande kone bazaki hospitalisé awa, azaki na mbongo ko soigner bangote. To ebisaki ke boye soki ndenge ni ba discutaki ya lobi bozela na kozwa bino. Même soka ata soka za règlement de compte. Même Karmapa lobi akosite Morga Mamayemo eza na etani. Morga Mamayemo papa Max. Alobi yango abi Morga Mamayemo solo. Alobi yango ba mpuko bazana Mamayemo mpuko ana taille bébé il y a un jour. Azolia ni olia bitolo ya bano bakufa kuna. Kama pa alobi yango. Alobi makambo akosite gestion est difficile. Mamayemo baloba qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire pour ne pas cas grave vraiment ya mboka. Bato comme ko préférer que ne premier repas ba indien. Maman est prise en charge. Maman m'a dit il y a premier soin centre dialyse qui mbuta à inaugura. Qu'est-ce que ce centre a encore jusqu'aujourd'hui? Maman est azana machine nini ya scanner. Maman est a osala IRM. Maman est a osala IRM. Maman est a osala scanner nini malunga. Donc c'est un problème car m'a pas aussi bisoté. Asa nega musane passe asa elika ka kanalo ya sa elaka mikolonios soka yemba basi batambola mitakala bobeteli Karmapa mabuku soka continue réel parce que tant attaquer même ba député awa ba député balobaka Karmapa donc Karmapa ayemba ga mitakala basi nde ba misem su ba yemba réalité sociale ayemba ngote. Je pense que le médecin directeur a ke moi musika Karmapa sali musane na yo qui va porter plainte so il va porter plainte au kende ko samba ya za un problème taza musicien za éducateur de masse alingai adenga na on comprendre ba tumusute so ba otali sabino mabe ya likamona mino bo kanisa bazo attaquer bino. C'est pour interpeller ba konza mboka. Oh bazo lia travaux à 100 jours. Tala baloba ikeno ba via ki mbongo ba kisi fallait kota ba kisi périmé ba liba tikela batu ba kisi beba.
Vous voyez comment est-ce que tant que les Congolais sont baganga, ma régie des autres amabé, ni na boyeza mabé bako ça répète parce que ba mekamuso les karanamboko, c'est vraiment la vérité. Ngaki en Afrique du Sud. En Afrique du Sud ba mela main à pompe na bango, ba ça besoin au pureté. Bah pour ça ba mayo biso somba 500 000 francs, car maille na bango à pompe. Mais aujourd'hui qu'est-ce que la régie des autres nous donne? Maman mo ba ko ngo kimango. Quand nous est commis grave balongolo na maman mo mis au hôpital mususu. Pour ani ba bakendaka ba Inde. Si soki maman mo obet. Hôpital à 51 kutu ba komisela biso, ba ko retraiter ba ka gravité. Donc, et là, quand pas sali, papa Max, pour nous pousser à fingiter les règlements de compte, c'était Azosunga Mama Yemo. Pour que Félix Tshisekedi n'ango ende place à Fandi, à comprendre que na projet n'a ya Moussala, et Sengelito réhabiliter Mama Yemo. Et Sengelito doté. Vous voyez, nous tapez ça Mama Yemo groupe. Parce que Mama Yemo, ils ont courante. Moi, si il y a Tata Nabiso dans la prison. Moi, si Tata Nabiso dans la prison, après ce groupe à 84 KVA, na beta gimbela nango. Les lots, Mama Yemo. Même courant mais bas incapable de retirer carburant dans le groupe bas incapable de faire l'entretien groupe donc c'est à dire que si un musicien est à Yembi yo que le musicien n'a rendre compte médecin directeur aux anan on a posé comme ministre donc ministre va réclamer que base en trafic d'influence peut médecin directeur aux anan trafic d'influence to sunga mboko eza munene mboko eza kitoko biso to lingi yango coronavirus eza maladie moko mabe to na posa ba congolais base na santé à bien ba santé à bien maman et mon point ni bazio oui que maman et mo za retenite na liste ya hôpitaux à prise en charge à coronavirus pour nani parce incapable ba préférer ba ba maladie na Ngaliema ba préférer ba maladie na Saint-Joseph. C'est-à-dire, il y a des choses, car ma part, l'obinega, c'est qui se disait tout haut. Alors bien, tout bas. Tout bas, il y a le bien tout haut. Et si. Voilà, merci beaucoup. Diable la fin de la salité. Sylvano Kasongo na ko mikolingo mingi na comprendre té. D'ailleurs ndenge osala nommé té na ordonnance présidentielle. Mais au fandana na makasi. Balo baba vérité oye bango. Mais lelo oye bisa biso ki RVA est incapable de foutre bato. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Tu es un escroc. Monsieur le président de la République Moutoko Kanaye wana Abdallah Bilenge.